tozongi je pense que bozomona ke trésor azate sur place eza to monter te to kata te titango ya koya ndesima nango to continuer émission na biso to yeba ba vérité ce qui pensa couche de poulet ndenge alobi ke ye na mobali na ye baalaka ndako moko. On a un pourquoi pas. Si batakou tu as beau la sauce au kanga. Combien de mois? 5 mois déjà. 5 mois. Ok. Ok. Boza ndako moko. Obima ndako moko. Sola la mbetu moko. Voilà mbetu moko. Fika pe drame moko. Après? Nala la pe pembe ya bekana. Après? Après on se connaît dans le taïba. Emba de pardon. Tout dans ngana yeba. So ikaka bozui yango la question na misato. La et na yo. Nga. Non, c'est pourtant. Ah bon? Du coup, yo, lelo, papa neza wana. Ou papa alinga kolia ni mingi plat préféré ni ya makasi zani. Kolinga kolia ni. Papa so vêtement na tata ya kolia ni nasi. Lelo? Ya zandi ngaza ati so vêtement kolia ni. Eza ina. Lelo, le tuzabo. Ola tu so vêtement kolia ni. Lelo koni papa trésor alinga kate. Yo sala. Oui, ou mon appelle que non, et le coso monsa on ya silikaka. Oni yo linga kate. Peut-être moi si na yo sala. Et là on o pesa ko kanda. Ou mon appelle que le ko ko sate. Moi si na botami na ashina. Ba botama comme na famille na ba. Papa trésor le bec déjà azara déjà na abota jana moi si na ye. Papa trésor. Papa trésor. Ya okota. Pesa micro. Yo so kende. Yo kende papa trésor tikala. Landela nga papa trésor. Landela kande azo kende. Tout le monde avait là qui abimi na lopango. Papa trésor zoa. Voilà. Tout landa ki olibanda oke o poto yeba. Micro, micro. Mais monsieur Robin la couleuse banini. Robin la. Et bon le ban. O ko ba yo nada mo si. O po mo ni na mkusi. Ba to ba ba draganga. Ba bande ka tanga monika yo, tanga mo trésor. Il va o professeur nga o bota so ko malazemi. Mama, if love is crazy, love is for me. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Samina Bisso que tozongela kusungabana biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors les lots qui n'a yezaka jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ils allaient toujours coexister. Bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà le temps nous est donné et on met le message au pays à kolobete tozongela premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po le lobalia. Bana lopo le loba tanga. Bana na po balala na place ya bien. Et yo senga kali songi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrera bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye debiso wa citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na ba matela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas, botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel.
So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, en tout cas, balandi ya émission en vogue. Lelo tozali awa na route mokali na quartier mokali. Toza na avenue Kipakasa. Voilà, Kipakasa. Na mon numéro 115, toye tozali koluka l'artiste comédienne de poulet. Tout ça l'émission na ye, mais toza on se retrouve té. Maman Mbote. Maman s'il vous plaît, est-ce que oui comédienne moko de poulet za taille courte à petite taille? Ah, nayebi papa. Azala parcelle wana porté à rouge azala wana à côté maman ana zoya wana afandi wana. Ah, OK, merci beaucoup. Vraiment to maman s'il vous plaît yaka voilà. Maman nani na yeba de poulet au tala na télévision? Non natala été. Ah mais mona ka yeka non natala été. Mais quand même azamu pa na kata quartier. Zamu pa na quartier oh. Ah ayi kufanda awa le temps kini libala tonde. En tout cas, na yebi position na été na mona ke ka baba sala ka théâtre mais position na yebité. OK, merci beaucoup. De rien. Toujours compter toujours ko maman le bon alta mo pona niko maman. Position. Position yo sa note ka mabaya. OK. Mabaya bobo so bango wat maman. Na Kinkole. Na Kinkole. Na Congo Fiti. Pone koma ko banda Kinkole ti koma bo sala ndeni. Pour futa transport tozora camion. Un camion. Wana un camion boluango bino busangsa mbongo to ndengeni. Pourquoi tu as collé no boyokani? OK. Merci beaucoup maman l'information et na Congo ça kaka bo maman ba débrouillaka bien ki ba papa misala ba zalité mais maman ba na osala nyonso ke famille et vivre. Je pense que moni ba maman ba fa na moya mais baza ko luaka côté ka. Ça si je l'absolu les loté ko luka couche de poulet ou azali bongo artiste comédienne toye awa na avenue Kipakasa na route mokali tozo lukaye yaya mbote yaya mbote s'il vous plaît to luka comédienne oyo ata petit ya de poulet ata kusebo le pango zak awa OK merci très gentil amoni le pango wangu balaxinga le pango yango yo to luka to kutana na ye to solana de poulet toyeba donc babi awa voilà to kotawa tout me taper toyeba appelle le pango en opé to bité passa puis voilà bon voilà de poulet bonjour bonjour de poulet bonjour pour sangana numbote boete de la boete antellement là va vraiment bref que ça et comprendre non des poules après des journées en haut yamba na biso non de poulet s'il vous plaît sois gentil yamba na biso sois gentil préparer tes capiens ni pena vraiment pas mon la makola des poules déjà sois gentil quand même sois gentil quand même yamba biso en tout cas s'il vous plaît tout le bas qui te sent en surprise bana s'il vous plaît abotika biso merci donc la bolati biso place merci beaucoup pour ton comment tu n'as pas si tu bandi kuna kutuna tuna en tout cas tu ko fanda yamba biso nanu sois quand même gentil pour la biso tam tu toba ange lelo tam tu toba ange lelo voilà soit ange c'est ça tam tu tam tu toba ange dem sunga da ange Gabriel Dena lo ba. Tam sunga da ange Gabriel l'autre. Nande mo tuna ga adresse na PC pe adresse. Na le bika o ya après 2 jours. Na ba na ça surprise. En tout cas, c'est pour te na ba to bimai. Tout me promettre na ngata bu mususu. Voilà, en tout cas, to sepeli po to réussir ko musanso de tulinga ki zala pena boye. Na lobaki ngai na kobimela
des poulets, malgré on a eu un rendez-vous avec elle. Mais en tout cas, on a eu un rendez-vous, c'était pour le jeudi. Mais toba ki tokoya lelo mercredi. Tobandi kotuna kuna musika, bien que route est un peu difficile. Mais Dieu a fait grâce. Tokutani awa. Papa, si vous pouvez ça m'envoyer, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît. Attention, pour ça, pena. Voilà, voilà. Papa Mbote. Oui, bonjour. Par respect, hein, par respect, il faut nous na mobile. On a besoin mobile de poulet, on a besoin de tête. On a besoin de tête, s'il vous plaît, on a un micro, pour comprendre les bisous. Depuis on a besoin de tête. Papa ngai, comme on a ngai miranki en vous. C'est bon, moyo. Comme on a Eka Trésor. Eka Trésor. Ah voilà. Bah tout ça, bah comment baptême, moto comment ni. Eka Trésor. Ah voilà. Eka comme la famille, hein. Comme famille. Ah voilà. Ah. Toka na ba émission les gars toka ikenoza serviteur de Dieu. Oui, bien sûr. Notre évangéliste. Ouais. Na église nini? Église à CAC. À Vassilom. Ah, Vassilom. Ah, voilà, c'est voilà. C'est base Kibunda. Ah, oh, maman. Ah, papa Vassilom, c'est mon papa aussi, hein. Ah, ok. Ouais, parce que il y a Zaki na ACK. Na ACK, donc, bien on appelle moi na ACK. Ouais. Ah, vraiment. Pourquoi nous sommes amis? Il me passe la prière, malgré tout ce prend des biens. C'est ça. À la prière, comme ça, la prière. Peut-être la moni voyez l'ambiance, on a depuis que ce soit pas y a nanda kuba baba moi faut vendre bosolo li bandi prière. Comme ça la prière kasi. Non so donc. Sambeli. OK, to sambeli. Merci Jésus, aux ensemble na bomoy, nzambe na nguya to tondio pe to komisio. Parce que Seigneur, Bible ezoloba ndako ya mbara papa ezanda ko epambolama. Tika ke nzambe wapi to recevoir baninga na moment oyo totiki masolo na biso na maboko na yo yo banda na biso wan cheminer na biso poko succès na biso tika ke présence na yo est dominé nyonso ekoleka kati na esika ezala insu de l'Éternel na kombo na Yesu Kristo amen amen nyonso koleka ezatushi na kombo na Yesu Kristo webi eloko nyonso ezaka rare eza précieux la rareté ezaka malamu mingi kokutana nani mama na biso Depule artiste comédienne bato mosusu natangi ba commentaire bato balobi ke non ndenge nini basi mosusu bamonaki basi te ya kolinga ndenge akilingaka Depule nataki émission mosusu na ifipani natangi ba commentaire wana moto mosusu alobi basi pina oyo komona bogar boye vrai joy ya boye aki kolanda Depule lo na lande pas Depule. Je pense que l'émission vous salaki ou ça sala batu bomona ki yango ta muzo kamaramande ngwana ezolo beloni ngapela tu na question moko na ebité Depule aza nzete aza nyama ou bien aza taba Depule aza mwasi hein créateur ya nzambe mais taba doit tout na ba question wana par rapport ya taille na ye be façon aza yango ba doit tout na ba question wana soki Depule azaki na taille normale quoi biso ba est-ce que ba question wana linga longola taille aza mwasi be aza mbali mwasi mais non va chérie ce que tu as nesikani loko ba doit comprendre ya wana peut-être mais Depule aza mwasi donc ba sinyoso azali créature ya nzambe tubitana mwa liso moke entre nous les hommes. Par quelle occasion vous coûtez na Depule? Par quelle occasion? C'était comment et quand? Non. Donc, Depule, et là qui par quelle occasion Depule premièrement tout ça, bana quartier moko, bana yolo réseau, bisota na bambelota, oleki
Kembe, Oleki, Luete, Oleki, le tono. Avenue Lukumbe, après Loufwa ya Bamba. Loufwa. Tout ça va dans quartier mo. OK. C'est ça qui occasion mo te que non depuis là dans la commune Msusu, dans la commune Msusu, dans la quartier Msusu, dans la quartier Msusu, to kuta na nzela be coïncidence mo boite. Tout ça va dans quartier. Ando za mona ye ya mozulu la yo apechonga pelefina yebela. Non. Na ba façon wala te. Mais ça la kana ngote za kana ngo za no be anga pecho bina. Pecho ya nga fukai. Non, na sens wala te. Que non ninga zokola, zo mona ye na zo lula ba bilo mo bongo. Bon. Eza ki lo mo boy, eza ka imprévu hein. Eza ki imprévu. Ninga ga isa na quartier bon. Tellement ça ba tout tanga mingi na ba mission. Tanga ba mission ko zonga ba déplacement ba bilo mo bongo ba misala ba province ba bilo mo bongo tango zo na quartier. Ozo tambola na quartier, c'est mo boy. Akuti bosal pa on ba tellement na yebida pa ba maître Pablo ba bilo mo bongo. Wana ozo ke zo ko sombelo ko kende wenza ezo leki wana pa ba. Donc voilà. Aoteka ba malala na ye banguba na ye kende wana ovandi ozolia ozosomba ozovanda bozosolola take bana quartier titi pero donc voilà donc kosomba bon comprendre kosomba nguba kosomba ilala c'était pour un beat moi ya fandi wana de poulanga ni pena danga ayebite nzoko bado bulele continue na continue na yo pas tellement rebouler mais ngamoko je n'ai pas aussi compris neni makamango yaka à des fois ko leka wana ko vanda na ozo somba bon ngamoko jour ngo pe bona ebite ne makamango yela rabu mamoko tie me manga na ba impressionner na ko impressionner ba bilo monga bongo donc voilà c'est comme ba makambo ya ko draguer ba makambo bongo tie on place ngala olinga nde ya mwana bando banzi mona olinga pe mkono ngo lobi ko draga ki yes c'était comment kaka ndenga fanda wana tondeni ka ndenga fanda wana ndenge to za mona na ndenga za ko teka ba biloko na ye na ko ya pena na komi wana osomba atiki nga zo tazo cha biloko na vanga opesa ngakiti na vanda bosope alpanga zupe kitsa pesinga na vandi azoteka tozo solola nazo yango obinalia malala titi na sisi na ki titi quand certains jours bon na vanda ka bon inspiration na kande na utoloba yaki na tambi na zomi tungisa mingi na motema nanga par rapport ya ba makambo susu ba le passé ba déception ba bilo mo bongo inspiration amboya nga so na za pepe mena peut-être na ko sala nga laisse pas pour ba makambo ebele mususu ekoyate kole oyate c'est que pas na peut-être aussi nepe na bandaki isolo abani ko proposer par rapport à mamba bolingo ya mona ngolo aventure lo na zo meka lo lo mo bongo comment ça elle ne croyait même pas que non ngai na ko ibse lo bongo tana yusandi maike sérieux ibse ke no chonga leliwa non kolela wana eza ba bon na présenter nanga na sa nanga vanti bon justement ba makamwala ndenge eloba na ngo basilo mukeno bopusa na libosa moi c'est loba ndeni no ba kocha litoli kocha litoli ese mwana nzambe penda frère kocha litoli te mais ko aborder siko moi si bachaka litoi papa litoi wana mutaluka maramo nyonso juna janana papa na dajuna papa na gims na chéri bakuti ta banda na chepecho na litoi ya age na été wana eza langage ya bayangi ouais OK là que nous les frères bon les chrétiens tokolo ba mamo wana te kocha litoi donc juste mais ay ko aborder ko banda ko draguer donc ko solane par rapport à relation amoureuse OK donc là bandi ko proposer né amona gango comme si que non c'était une aventure et ça il mo aussi mbaté ondé na omeka ondé no sala ba jé OK c'était vraiment droit au cœur OK rapport à makamona ti et comment qui vana na siki la qui tana ki sikaga tumisa maki mingi à la prochaine temps na zonga to sala est-ce que ils a théâtre zo ça le beza makampena je sais pas
Et ça normal. Super. Kondima na eza isuko lo kwa mekana no. Na mekana kondima soki ko za pete ya sebe branding ko. Na job na. Aolinga ya soto alokuta. Voilà. Na sens soin. Ça fait combien de temps déjà? 4 ans. 4 ans. Ça quand c'était date. Bon. Ezaki justement ba mois et anniversaire nanga. Donc le 22 il y a 10e mois. 10e mois ko fait notre dragaki. Ah. OK, c'est pourquoi plus un micro. Na limite ça prend naturel là, c'est là c'était ça cassé. Yo simba micro kasi. Yo ebino jama kamonde salaka. Le 22 10e mois to ba fandi ka boye, Jomo boye afandi Boga. Tellement de fanda. Ba sourcil là bien, ba paupière là bien. Mon bébé, moi noir, ba no tela muke. Omun pa yé pe liboso na yo. Yo te kamalala. Mais ai biso pina que non. Na linga kayo. To ba ya habito ba lito ite a drame no draguer yo. C'était comment? C'était coup de foudre comment? La part nanga. Pousse mon micro. Oui, la part nanga nanu la séquelle nanu Nathalie nanu. Et c'est vraiment un petit théâtre. Parce que elle on a yebete nga sala théâtre. Na teka na sala théâtre. Et singabi nga sala théâtre mais na sala maboki te. Oyo zingo sala ngo c'est ça maboki. Ko c'est ça théâtre non? Na ningo ma oza moi c'est pourquoi pas. Là bien bon. So les solo. Ubo na ndinga théâtre. To mi na bon de to yeba. J'ai peut me maintenir comme il niveau. Ah, tu vas faire ça. Bouton pour la peine pour bien. Toi bateau. Toi bateau. Voilà, ça vole wana uzaina job, uza vivre en basevana. Tout cela, tout ta quantité. Oui, nazara job mais tant na mi pesa na commerce. Pour la tanga na mi pesa pa. Déjà la beauté belé. Na zonga pa ba fusu wana mamwana. Na mutu nanga kama kama mibali na tika kateso na tika na ngale ninga ite te to ba ke uzaini mobali te voilà na pe mara bijo pina yeli susu itali vraiment na mekana même maman etonisaka maman biso botanga mami ngala mwamba meli Christi bambote kasala yolo abia Denis au dépôt ils en enseignent ba théâtre. Oui, Denise. Et mon balouana, avant la venue, il a dit pour les bisous. Oui, maman. Non, on a clarté sur ailleurs. Au PC qui était. À son milieu, il est ici. Et comme il a quitté Kayo, il peut se faire. À eux, qui s'aille, il a quitté Kayo, bon, ça l'a caboué. À zone, on va 23h, 22h. C'est ça. La séquence, on a bien maman quand au monde. À client là. Ah bon? C'est comme vraiment et comme exagéré. Il y a il y a des camarades et des camarades. La maman baye baka. Là la moi qui est yepé. Il dit secousse na l'équipe, pressionne l'équipe. On comme tout na sous soutenir moi qui est et comme pena. Et comment faire moi après ça bon moi mettre ma moi. Alors ça moi na lamba biloko na lamba bola. Leza ba mama winze so la aoteka olamba. Mama comme pe moi na zwimba bola na tie. Na olamba ba ronyo. Na solo mo fnata ba thermos. Moi on a petit camarade na mimio. Lui on est qui va. Et tonton on a ah on s'est théâtre. On a besoin la théâtre. Moi mon bal wala pa kitoko wala. Azo ya ado ya osu na biloko vanda olia. Et si tu as été, avant mon petit bon, moi on a tiré au milieu la maro, vraiment hein. Et il faut que mon caca ko. Mbali kitoko boye. Deni azo ya kolanda yo. Bata mo ki ba limitera, ba ninga ba tu enza ba limita mo. Amen. Il va maman bazaki un peu vraiment hein, na ba fous wala. Moi bi non, tika ko sa ba blague.
kando zaboué doloteka nakimbindo na yepi apesi pe mbongo alolambeli yepe ozo la pepe ke ayelia na bigo maman c'est comment qui on tient que tout le monde vendre ensemble tout le monde vivre pe tout le monde sape Adana Eva lobité et ya comme sans tabou yem ta lobby ya comme ça tabou ta mira koloba mukolango ya Adam na Eva na ko bale mbumeza ndeni na bona na lobalanga kota to tuna ba question ya luka ba problème ngaité ba mo ba yebinde ezalaki dépoulé omoni koyoka nde mbali na nde alobi abiki non amonaki vie bamakambo eleka na vie na ye amonaki ndenge nini vie na ye ko marcher habité nananga vers des poulets na omona moi soyo ba déception kozala te nini kozala te ayepa na yo neto bino mona bino dernièrement bosali olati bag alati yo bag asai demande ya mariage des poulets to besoin wana mpena bato na kana yo ozo ba retour pas bato ya makasi bato balo bani ena liboso ya bato baza misika même artiste comédien na bana tonton Miracle lera nzamba tinde nga na libuma mama na nga ayebeke di poulet obota maboye arozala boye andosa musala boye pe akobota pe osala chemin na ye nzambe ne mutebe ebandeli kino suka na nga ye mutebe vraiment mais nabotami moto nabotami artiste ndele na ye ya monde wana natali eza force eza musala un an ya liboso barasi na biso tozala pièce rare lelo oyo tokoma ebele oleka boye omoni rasi na biso oleka kala eza barasi na biso eza bia bapièce rare ezali kaka moto atombola biso ya joli bébé mais lelo ekomi mpe omobela ye artiste dépoulé epe fo bakisa bamona sikoyo ke dépoulé ake kundola pena artiste dépoulé ngana dépoulé na onandi naza boye elo naza na star avant nakomana na monde ya média ya télévision naza déjà artiste parce que naza pièce rare eloko nyonso na osala fo moto attire attention akamwa premièrement il faut tala mystère oyo nzambe atia kati nanga otali maboko nanga mikuse otali makolo nanga mikuse otali nga moko su mokuse otala bano babima kati nanga baza ni barasi nanga baolekanga na milai baolekanga maboko milai bazolekanga makobidi baolekanga na nyonso te me parce que nga aza mama ebongo siko naozwa base naoluka base to gaz po l'homme à costaud raison ekaki nyani ayo proposer dépoulé soki noka wana dépoulé non osuka l'homme à costaud l'homme à costaud balèvre comme mafuta ya nzoto oh là là beauté naturelle oh là là en plus homme de Dieu grand évangéliste lika po aye mbeba bien mbeba bien nini ya bien osoloka moto apakola miel siko kaka po aye kosaproche pembe na dépoulé alati dépoulé bac ya mariage te eza montage te botika bagaki bosala te même na bacollègue nga baartiste comédien te eza base eza gaki nga mona nde eza boni aza déjà star nga mona nde aza boni aza déjà succès siko naluka succès nga po ye bon ube ye akoki luka succès epa na ngai nini nde aza artiste comédien
ye kutu mamba télévision alinga ngote mama internet alinga ngote papa trésor monde okoti kolinga bofo pika ngani nando bondela ye ngani nando bondela ye fo pika pe na bambanda Depula vini wana susu. Non, vous allez on suba babinga micro. Ne suba babinga la kulwezi banini. Babinga. Ibolo bani. Oko ba yo nada mosi. Opo mo linga mkusi. Bango to bango. Badraganga. Bamba bandika tanga monika yo tanga mo trésor. Ivo ko professeur nga obota la soko malazemi. Depule. Ndaza wana ko sa ete. Ezo va vente. OK. Ata na lobike na bomba. Emoka. Baye. Ba pesa ina lobo ya. Toma ya bia kasa yo batina potom platinde liyo. Uri koma yenga na liya ki nga na sa ki nga na ndepo na mbo. Non. Depule obilo mo awa. Ezabo. Dans 2 ans oza sim. On a un pourquoi pas. Qui bata ko ta bota la soso boka nga mo. Combien de mois? 5 mois déjà. OK. 5 mois. OK. Voilà. Webi ezali un peu rare la semblable. Ça peut na rare au monde un beau gars comme ça avec olinga petite taille. Batu mususu bazomona ngo lokola théâtre mais c'est vrai. Mais nga sikoyo eloko epesi nga passe na motema. Omona ke bato ba kota bango doute. Et puis tant alobi kaza grosse. Donc tu dois boyer bozali ndako moko. Embole reyo kota biso libanda. OK. Boza ndako moko. Obima ndako moko. Sola la mbetu moko. Voilà mbetu moko. Fika pedra moko. Après? Nala la pepe mbele ya pekana. Après? Après la suka na nzambe ne mtaiba. Emba de pardon, beto bakakya. Voilà. Bon, en tout cas, eloko etikenge ezaki. Eloko mo matinga na motema siko. Ngamira. Non sabino don. Ah bon? Non sabino. Na mona le biso cadeau mon surprise bomba yo na poche. Non sabino don. Non sabino ezali boy. Nos 3 questions. Il y a 3 questions, peut 3 questions. So bo réussir yango. Parce que depuis là tout la bi que vous allanda komoko, bolala ka mbeto moko, bo fini cadra moko. Donc tout ça. Nous dans ngana yeba. So ikaka bozui yango, la question na misato. La et na yo. Nga. Non, c'est pourtant. Ah bon? Mamulalia. La et na yo. Mamulalia. Lamba, mwana, Mamulalia. mwana, oh boye, mwana, bilama mwana. Non, c'est pourtant. Mamulalia. Bilamba ya yo mama, non, c'est pourtant. Si vous répondez à 3 questions ya ye, na 3 questions ya yo. Condition ya mwana. Yoko banda? Ça va? OK, pesa na micro. Oh, il faut la main na ba pesa na micro. Voilà. Et loko tindi ngai na tuna question oyo ezali juste comment na couple boye qui mo kalba la pièce rare et puis papa trésor un beau gars. Mais talanda meninga salaka. Amona basi, avivana basi. Papa trésor pour occasion ya kobota na vie. Sur le micro. Oui, c'est déjà. Ah, déjà combien des enfants avant? Mibale. Moi c'est mobile, tu vas se Mibale. Ah, OK. Voilà. Merci toko ta ba détail té. Yé pe na mona t'appelle mona mobile. Ah mona à 10 ans. Mona yo. 11 ans. Voilà. Bon. Na mona o banana cameraman nanga. Ozulanga penza
Papa Trésor nenga zo longwa na plateau nanga. Ozu etendenga bimia ke libanda. Parce que to sala yango makambo to sola bito bale. Na dépoulé ya zate Papa Trésor kende libanda. Zoye nenga zo kende nenga to libanda. Et puis télé maka wana wanzo biso na prise musika bongo. Ba mona pela ka sa place mona pito ko katati. Ake libanda? Ake? A libanda? Akangi porte? Akangi porte. Tamsa caméra na yo. Te ça yo sala ka wana. O tamsa caméra er mozubiso er mokebo. Ba pa mona pela ke Trésor aza wana te. OK, depuis les micro. Mami baby. Depuis tout yeba. Lelo tout d'abord. Lelo. Papa so vêtement na la tête couleur ni nasi. Lelo? Ya ndinga za. Ati so vêtement couleur. Elle est noire. Ya pardon? Elle est noire. Ya noir. OK. On a ya liboso kanga noir. Na komaka o ekoko chapenga ensemble biso na bino to zala un peu voilà to komaka ensemble po ta musunga pe za mutu ekoki ko échapper ngai na ye awa noir voilà na noir ce vêtement noir sikoyo lelo papa ndeza wana ou papa alinga kolia ni mingi plat préféré ni ya makasi zani. Mais j'ai pas préféré na mingi za rognon. Rognon de. Ah bah rognon hein. Ah voilà. Un ami rognon. Et rognon foufou na vraiment c'est moulé les kamakasi. Ah OK. Rognon na foufou hein. Na foufou mais c'est moulé les kanen. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba? Ah na rembe na rembe. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bangu baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge te biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakazi soki kaka na ngambo braza na tena baza continua JB Service akakuna ezali soki baneke Angolais n'habite Nanga Angolais JB Service et pas les amis voilà. Nous comment vous comprendre biso. Troisième question sur une atuna. Et l'autre Papa Trésor alingaka te yo sala oyo omona pe que non eloko so mosa ya silikaka ende koko ça a été le kuta. OK voilà
Merci. Parce que à répondre, Tassa Skokuna, et Tassa Epra, de poulet banda au Kende. Je peux bima penza bima. Là, tu n'as pas passé parce que vous avez na baba là. En tout cas, vous comprenez pour tout là, à constater. Hein? À constater. Bella mbamo trésor. À côté. Papa Trésor. Bima? Papa Trésor. Papa Trésor. Oh là 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 là. Papa Trésor à Keiwapi. Papa Trésor à Keiwapi. Il faut que tu lelo. Papa Trésor à Keiwapi. Il faut que tu oh là là là, quelle musique! Waouh! Papa Trésor à musique, tu habites sur à Keiwapi. Oh Jesus! Il fallait venir à la parce que tout ça, final, Cameroun qui n'est pas en tout cas, vous excusez Misso, tu continues à sur le plateau, tout c'est là, tu continues à sur le bongo, tu continues à sur le Misso. Tu zongi, et parce que vous avez que Trésor à Zate, sur place, ils ont monté, tu kataté. Titan Ouya Kouya, Ndesimanango, tu continues émission à tout yeba, la vérité, ce qui pensent, couche de poulet, lenga lobby que yena uba inaye balaka ndakumoko. Couche de poulet. Oui. Papa Trésor lobby qui déjà déjà à bota jana moi sinaye. Mususu jibite su bazaka na yobi akufobe koma. Abota déjà moi sinaye abota déjà balami balina moi bakabwana moi. Bakabwana. Moi ça zaka même commune parce que vous allez. Lobby. Moi, c'est un même commune au Bozali. Non, moi, c'est un. Et puis, dans ma famille, il y a un Lemba Salongo. Mais à la Kikuti, province. Ah, ok. Ok. Sikoyo, Nena Yeba, est-ce que Papa Trésor a beau tabac combien? Aza quand tu as une famille? Et pas Trésor, Aza Yemoko. Ah, Aza Yemoko. Maman. Ah, Yemoko. Ah, ok. Bon, Papa Trésor, Aza Agini. Oui, mon ban né le 25. Le 25. Octobre 1985. Ok. Aïe? Papa Trésor? Papa Trésor? Oui. Y'a au quota? Fais ça un micro? Yo so kende? Yo kende Papa Trésor tikala? Landela n'a pas Trésor, landela quand y'a so kende? Tout le monde avait là qui a bimi na lopango. Papa Trésor zoa. Voilà. Tout l'anda qui au libanda ok poto yeba. Voilà. Voilà. Pas Trésor moi so évidemment comme on fait hein au micro. Voilà, merci. Je pense que Natuni moi si na yo ba question misato awa. Lelo nde tuzabo. Voilà tu souviens ma couleur ni. Ya? Ya noir. Ok. Oui, moi. C'est noir. Noir. Voilà. Olinga olia nini? Nga mingi rognon. Ah. Voilà. Papa Trésor, eloko nini yo lingaka te? Peut-être mwasi na yo asala. Eloko nini oyo epesa kokanda? Omona biaka eloko bakosala te. Bon. Nga pena eloko nalingaka te premièrement. Eza lokuta. Lokuta. Mwasi na botami na ashina.
Abotami le 8. Le 8. Le 8 juin. Le 8 juin. 1991. 91. Voilà. Babota ba combien la famille là-bas? Bango? Justement, baza 4. 4. Baza 4. Obali moko basi misato. Voilà. Un garçon. Et 3 filles. Hein? 3 filles. Voilà. Ensemble, bisona bino ce côté côté ça. Donc quand tu as des poulets, tu as verdict il y a likamu oyo est-ce que qui dit mieux? Des conception des poulets. Des poulets. Des poulets. Des poulets à Rakota. Voilà des poulets à soya. Des poulets à soya. Que oui, dans la vie, il y a des choses oyo batu, ba couple belé sengili basalaka. Il y a des choses oyo ba couple belé basalaka te. En tout cas, sans blague, ensemble. Bisona bino, toka sikoyo, ba réponse. Papa Trésor. Oui, papa. Natuni mwasi na yo, des poulets. Olata qui se vêtement couleur nini. Des poulets psinga qui olata se vêtement couleur noire. Félicitations, bravo. Oh là. Yami balé, natuni des poulets. Olinya kolia nini mingi. Alors bah qui fait oignon. Félicitations. Vraiment. Oh là. Yami satou. Natuna kie eloko nini oyo ye alingaka mobali na yo ali oyo alingaka te pepisa ekanda ate. Bravo encore. Félicitations. En tout cas boye patenga yi. Na petunie date de naissance na yo abis c'était le 25 octobre 1985. Juste. Félicitations. Sikoyo, autant vous réussir. Tu réussir déjà, Kuna. Autant vous réussir. Quand on a déjà réussir. Tu réussir déjà. Félicitations. Mission accomplie. Au moins, tu n'as qu'à y aller. Tu n'as quitté. Mais justement, ma question est préparée. Ma question est préparée. Na pesi liboso verdict ya oyo ya you. Yangai. Natuna ki ye pour na yo sa vérité. OK. N'est-ce pas? C'est ça. Sikoyo ye ndenge za boye. Il faut sikoyo natuna yo. Trois questions sur ya ye. Bat le bien mira mutema mabia. Mais maman musika moulaï. Déjà tu réussis. En tout cas bravo, félicitations. Félicitations en tout cas pour réussir. Et la Bible Hérodias avec oluka ndenge nyako kata muto à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est côté mais libala na ye. Vraiment. Mais à l'occasion, il y a fête. Ne a proposé, moi, nana, moi, le bini makasi, ne Hérode a tuni, moi, na pesa yo nini. Ne Hérode a profité. Moi, n'habite na maman. Aye, maman va pesa. Na tuna na senga nini. Ne Hérode a bisenga mutu ya Jean-Baptiste. Le col va tuna en public. Moi, pe Hérode aboya. Exact. Et ça peut quoi ngamira na dendi you na dendi donc na dendi on rappelle que non singeka ngala kingo dans moi là ça exact. En tout cas
chose promise, chose dit. Nga mira. Ensemble na batu nanga. Hein? Na batu nangai. Na limi la et. Na bino. Tango pe to sala yango. Tango pe. Na roya ko tika yango. Hein? To sala yango pe na nina. Émission. Bomona. Parce que moi, tant to sali yango. Est-ce que. Basa yi coupé. Na boy caméraman na kata. Amona teke. De triquer. Voilà. Nandimi que tout ça là il y a maman en charge. Ah et ça le papa ça na dépouler il faut dépouler à mon venant. Et ça lié bien makasi petit katika long là de père au kangi. Voilà, tu vois? La question de que la question tunenga que l'os de mes choses. Panza ni kwa nanga. Cher de ma chère. Là na mkana. Oui bien. Et puis ma soeur na kati bien. Et puis nenga za. Question sur na tuni okukana ote. Meka ngoti. Tai na zani. Ota wana kuna si bozui na bino déjà. Esi bozui. Na vika tai na habitai wana te habitai mulai na ye. Ya tika noko okukana ote. En tout cas, merci beaucoup ezala kamala mopoto pona ba couple. Bato ebele basta mariage ebele bomuna lelo. En mariage ba 4 meilleurs retourna makambo. Omona mobala zobima mwasi ayebita musate lamba mobala latite. Omona la mususu vêtement tomba lati ayebite. Mais on a couple fengi za bongo. Mobali pe alali mais mwasi abimi avant mobali. Ayebata eloko nini o mobali lati na katite. On a respect na boyina tuna mama ke lati ne ndalati lo ni ngapo na respect to ba mama faut respecter ba mama bongo te on a respect quand même faut respecter ba mama parce que ba mama bamba ça to sengi ba dans la lokumu na tuna ba question ezaka poto talisa ke malgré à sa petite taille mais comme elle sait comment maîtriser son homme. Elle sait comment mobile na se comportaka. Imaginez à quel doit plaire que le mobile nga le kuta te penet. Pa yebi couleur ya so vêtement. Oh, ba fille mususu le to mona ki baza pena bien ki toko ba make-up mona pena taille pas cimenterie. Mais tout ne moi l'aime ça éviter. Voilà, vous comprenez, papa trésor le temps ba SMS ou ba tozo tinda donc vous comprendre. Okendara musala ernini ba tournage na yo afo kende ezalaka ke ozalaka na mutu mo asala ko misala soki ozate to ndenge nini. Oui, merci pour la question pour le pour le moment ça fait un mois on a d'abord qui va tournage demain ba déplacement les alliés pour dire ça bien on a les femmes commerçantes qui déjà bien baron qui a ça diplôme d'état option commerciale. L'option commerciale, c'est la zone commerçante. On a eu de souvent, ceux qui n'ont la moitié. Oui, on a eu souvent ceux qui n'ont la moitié. Les bosses d'année sont montés à la moitié. Les roseaux dans le calendrier. Au talent au visage, au talent longi. Au sali, soit les visages longi. Et du coup, sur les longues, qu'on brosse. Les roseaux longs, sur le talinda qu'on a eu. Au bon ici, tout ce qui est papa longwaki. Au bon ici, na yo. Au bon ici, qu'on a eu. Au sur les bassins. Avant qu'il y ait au salade dîner, il faut les calabouches. Ok. Pour prendre des bains. L'air dans les calabouches, c'est la médecine. Au médecine, la telle qui est là, on le voit dans le polo. Là, c'est reposé. Malgré naza pour taille mais naza la souple là au moment là qui est azona ba fueza qui na ka edenga ezate ke na komisa moi musala nga ube ono pour naza mukuse boye il faut ya sala kate
nasala nasokola vraiment bilamba na nga so nakoka te fo nazwa taburo na bande na matiki mpona ta bilamba nakombola mpe ndako nasala mpe mosala yango nzama natutaka mpe pondu eza teke mpo naza petit taille bonon nde nakosala mosala eza physique te mpona na mbaka ndunda loko eza ya kokata mpona mama tembele oyo eza ya kosala non natutaka mpe pondu nabalola mpe funtunga monene nasiba oyo atala yanga bamona baémission nasala mi elubu omona mpe nzwi mafuta monene naobalola omona mpe liboka mpena naokita ngo na escalier nakiti nango sokoli produit na nasala tuti nalambi mpe na servir ndako elie badepula asala nyonso asala nyonso naza capable papa osinanga na trésor nano bato mosusu mpe ta mosusu bazotuna baquestion bazotuna baquestion oui obali lelo oyo ozwi mwasi na yo botie oza na ndako aza epai na yo parce que aza grosse elle est grosse yango omoni ozwi ye tia na ndako parce que mpona biso baafricain mingi tolobaka mingi mwasi soki aza likolo bazera kita nde bosali makambo nyonso papa osalaka nini andewa mosala nzambe osala mosala adewa mosala nzambe osala bakude me babusiness business nasala ok lelo oyo bato bazolanda monde entier s'il faut lancer un message surtout na ndenge baoloba ndenge yo ebali petite taille okobisa bato nini surtout oui nauti da koloba likambo wana awa kobala petite taille mpe kolinga petite taille elingi koloba te kino aza mwasi te petite taille o sens ya mwasi oyo azali aza mwasi parmi basi eloko eza utile ya kobenga mwasi aza mwasi petite taille elobeli omonte eza nde toza boye bato mosusu moto na moto aza na modele oyo nzambe akrea ye parce que celui créateur soki nzambe amonaki no bato nyonso ifona crée bango ndenge moko bandundu bango bazala te bakoka bakozala te parce que na vie ezala mobola ezala mbongo ezala ndundu ezala koka ezala petite taille na moto aza na bolingo aza na choix na c'est les choix que je fais que non aza mwasi parmi basi c'est pourquoi mais batuta baoloba pourquoi kolinga ye aza mwasi yango na biso soki azalaki na taille ya basi nyonso me bato wana babakamwa te mbele bakestion elingi ezala te bakestion wana nyonso elingi ezala te bazotuna bakestion rapport a taille na ye me ta bazomoni mwasi azokanga suki aza na mabele aza oyo nyonso mwasi azalaka mais non pourquoi toutes ces questions aza mwasi aza basi nyonso donc voilà. Voilà, merci la monde nazotika bino. Naza na question moko oyo Sylvie Biadia. Aite otindelanga ngo wa lopsenga pamira parce que na annonce que na oyamba yo. Couple la bino. Yamba bino lelo. Aipsenga pamira. Louison Mbala, toutes mes condoléances. Nandengo itukufela maman, en tout cas, tozala wana maman itukufa, tokozala wana en tout cas, sois fort. C'est la famille ezalaka bongo mama tangu na ekoki biso tikali apeto milengele question ngwezani ezape makasi mingi babe mira kanela couple oyo betoni no na dépoulé tala bitomi dépoulé muta bolingo wapi ambo yona ata dépoulé za muta bolingo jamais abetikake bakolo nini zo mikro ya yo bozala ba jalouse mingi
Il y a qui théâtre, il y a qui comédie, tu as raison, ma cage. Il rappelle de l'autre, il y a comme un monnaie dans cette église. Il y a monnaie. La monnaie, il paraît que tu vas me pousser à la cante ma casse. Elle a appelé quand ma casse. Ok. Et là, tu as vu vraiment du camp, il faut faire la monnaie assistante. Ah bon. Surtout dans le mobile, vrai Joe, trésor. Tala Pemba qui toque. Il faut faire l'enjeu. Comment ça se fait le jour? Ça décale. Atterré, monsieur Silia. Assis Maloba. Moi, bisous, ça va bien. Mais moi, bisous parce que tout se fait le Cameroun des Alpes. Yo, comme si vous avez un boyer. Pour le quoi de théâtre, pour le quoi de théâtre. Pour le quoi de théâtre, t'as un moment vraiment. Et puis, dans le numéro, on a un téléphone de radio. Ah, mais c'est l'autre, on ne pense pas. Mais ça, nous, un téléphone. Oui. Merci na baboli na biso nyonso Emira Kiav. C'est vu artiste amino de play yo. Merci boseki na banda ko bosepeli. Je suis vraiment ba sengo te moni sou dépoulé dépoulé yo. Oui numéro na nga ya WhatsApp eza plus 243 85 51 25 74 7. On était ya WhatsApp eza appel te. 04 plus 243 85 51 25 74 7. Oh, l'ingi appel normal, et ça plus 243, 83, 4, 666, pardon, 78, 74 à la fin. Et en gros, oui, oui, la personne botte mingi, la maman nanga. Je sais les gens qui en Angleterre. Oui, parce que sont 15 de longues jambes. Fanny Love. Fanny Love, États-Unis. Oui, sans oublier. Fanny Catalea, la fille à Tchotchotch. Oh, ça là qui. Tonton Mira qui va dépouiller l'internet. Fanny Catalea, un mot de belé sur la fille à Tchotchotch. Oh, ça là qui moi, l'internet. La fille à Tchotchotch. La fille à Tchotchotch. Et voilà, comment il y a indépendant. Ça là qui va dépouiller l'internet. Et dépouiller au Tekamala, l'habité. C'est quand on va te vers l'internet. Ça te porte la poste. Et puis ça fait ma cam. Et puis ça va mon ça dépouiller. Papa peut numéro de papa tu peux pas trop appeler numéro. Même ça boya ba maman na ba ojingela mai. Vraiment, yega bongo. Papa tu peux pas numéro s'il vous plaît. Ma bote kaka. Na boy makono papa Mira. Et faut na yo. Yo mutu olinya ka pesa numéro. Ko pesa numéro te ba bote za malamu. Hello mote Marie Babilo bana. Omoni yoka pourquoi? Les pourquoi? Omoni bo secours muso yaka pananga. Mutana besoin na ye azuete. A bengi ngamba mo asani azuete. Donc nga som ta bengi nga obligé. Téléphone nga il faut y ba ta bengi si tout ba pele ba batwana et les cas direct c'est pas na. OK, numéro ngo po bozo zwa ezala numéro bozo. Eza ba appel penza, eza ba appel normal là. Eza na moto ko pesa numéro. A pesa numéro. Na boy na numéro na koma o bisola lito boy. O akoki na yo te. O akoki na te. Nga mona otindelo 500 000 euros awa osaba démarche boy 5 000 euros atinda osala boy est-ce que tu as un passeport est-ce que boy pardon s'il te plaît bobe ta muninga musinzo te azu ya yi bozala ka bongo pesa numéro parce que moi fait autorisation vraiment nazana mingi ya koloba te akambongwana ndenge bato bayoka to ke na procédure sana ke nango vraiment na procédure. Après ça va monter na bateau nyonso donc balingi biso ba soutenir biso na ba mambo ebele donc maman patience mukendi la longue jambe ba salutation na yo donc maman Jackie Sian na Angleterre ayo mbote yangona na papa na biso papa yamba Bambote na bino esika bozali. Donc Fanny Love, ba salutation na yo esika oza donc merci beaucoup. Ba nyonso balinki ba benga biso ba confirmation ezali ba makambo nyonso yango na s'est passé. Numéro nanga eza plus 243 81
47 00 638. Donc, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, émission d'Akito Komakasi. Nous avons précisé. Exactement que peut-être moko na mokili azwanda biso azaki na posa peut-être apporter main forte na kata couple oyo lokola yoki kena miranki envalo bibongo ba moyi posa nini obi ete kangi no kosala bongo te sala bongo te soki nzambe atuti yo motema moli mosa atuti yo motema oporter main forte et kozala malamu mingi en tout cas bolemba te na lobi bien. Ce qui ont moni que yo porter main forte toza ki na likanisi yango continuez toujours na likanisi na yo et koza malamu mingi. Merci ba bolanda ki biso réalisateur senga signe adanga bosana na bosana ma bosalo kwangwa na tiki bino to kutani bala sima mais nazo senga kaka eloko wana na lobaki wana aide pour le ganti na loba ni zaini. Embrassement. Ah, voilà. Oh, bisous, embrassement. En tout cas, on a tiki bango, on a tiki ba couple, et ça. Donc, on a bon, des façons, on a makambu bon, mais batu er moko ba momo na on dit et que le théâtre. Ah, bon, parce que en tout cas, on a une moto salamote parce que ah, de le théâtre était. Parce que ça vous que des bons gars pena responsable pour ça ça batu bon mo excusez nga so peut-être na tout ça dans le bakou. Les Cameroun pour le bâtiment, notre tradition en tout cas, la grosse c'est un amour beaucoup ça. Seigneur, ça va? Et ça va. Merci beaucoup en tout cas. On a qui n'a prise de vie, c'est là qui bon Pierrot Lembing Azor. Mobile sauter moi mobile kumisinza metala mula ita munene. Pierrot na tolia rani non. Pierrot zonga sima olobai ke ozaka mukona biso. Pierrot, yoko za mukona ngankwa. Ah! So moni mona mukaso bakata mukona yo sosola alekyo mukona nini etuna. Merci en tout cas, merci beaucoup à Evipani, merci aussi à Princesse Gloria ozo soutenir ngai na musala zali wana na moment où nazalaki malade azalaki wana pour toujours maintenir chaîne et vivre ce qui est sa songité biso na mino tokutani à la prochaine émission. Merci. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo. Sabato.
yoka bosenga na nga zambaka basa ye yoka shije na nga ye zamba londa ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo yeso merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba londe nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki
nyonso elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.